Si déjà ma pata, moi j'ai chanté pour toi. Wanesati. Donc, ils ont un exercice. Et ça, c'est un bel écoute de la cohésion. Au moins, nous sommes dans la maison mère. Tant que changer Kala Ibouing. Bouba Kala Ibouing, Amigenda Buna, j'ai des terres vocales. Et puis, Beto, Bougaka di Boukonduza Magague. Le maison mère est Saraker Mugwana. Okilo na munu kibeni me kumamba na munu samuna goloshi la munu bambwa kile ki mambwema. Mais biloko monsieur ezanga. Biloko monsieur ezayo. Appartient à next qui yo eza wapi wana. Binabi biloko mususu ezanga. Ah OK. Net nini? Pamba Saraker wana. Okilo na munu kibeni me kumamba na munu samuna golo. Mais sikoyo. Une intervention rapide. Une intervention rapide. Yoke lo kwezangaki shintu lomba ya mugozu na ikala imakangu mubalabala logwena kingulunge nshigema logwena kingulunge nshigema sikopona emission wala bunoko nini ezaki mbala po papa ayaka nango papa oyo ayaka nango ndenga pesaka ngo ezaka makasi ya kosakana te ba chanteur bakoka koyemba ngo te o bakoka koyemba ezalaka kere wana bokilo na munu kibeni me kumambanda na munu samuna ko yango nde baswaka me intulomba ya baswaka pena adamu wa yelo kwena kile mwana wana de la forêt muta sala balandie na chanteur moko mais ce que parti wa sanga wana ide wana ezalaka ya yo eza yanga te donc bambala wana o ba utaki na fin fond ya bandundu de la forêt bengsa bango spécialement pour spécialement pour na ba modifier nzembo wana ya Kala Ibouing donc tamba pesi biloko wana pesa kisuko na sima kaka kutu nzembo wana yango ba pesa ngo kutu na sima ya palais sikoyo na sima piscine ba musicien bazwaka oyo bakoka ikozwa mais ba papa wana ba baki oyo soki bozwi yango ba mbalande ba oyo kanga ba oyo ba makambo na oloba bambala tu shintu lomba ya mugozu na ikala imakangu mubalabala logwena kingulunge nshigema engi lobani logwena kingulunge nshigema ya makala kaka bibile ego baozo kusakabo mais apparemment Bill wala na mémoire moko facile ya ko capter ba langue ya bato et puis o expliquer yango pe normal yango na ebisio ke tango tuninga makambo millionnaire na ebisio nga ba fanatique ba pesa nga ba kombo ndenge oh ya millionnaire nde sala ba pesa yo sala yo te comment soki muto zo kabela bato ozo pesa bato ozo kabela bato mo sa millionnaire te quand même oh mais yo millionnaire azanani millionnaire ba million bongo papa na ngai donc yo banda biso to banda obeta musique yo revaka alors donc yo revaka na yo alors pour la tourner Olivier Moukoko first class na tourner que Bila la millionnaire tu habite un milliardaire ah voilà wana kutu ya ebisio ndengwana Olivier Moukoko mususu ayebisio te parce que biso to batu yango na ebisio ke au moins yo tinda nga trop na musique na biso ke musique na biso ezo futa te maintenant on a l'accepté ba musicien mususu ba tactique mikolo que musicien ko za peine à ferme oh musicien ko koma peta muso mona pe za peine sangulu ya yo moko moi 4 flats musicien voilà ba makamsu to kolo bango awate parce que bango bazande ni relaxa ye mais tant relaxa ye tant ikoma na micro a olobate ke ode eza yaya wana mtu relaxa inga te eza tonton wana te eza vie na nga makitosho mtaibse Alex Sentiment.